Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public et bandit. Y'a mon balaman des fois Pembe, Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Dessaron, Afrique, Amérique, Europe, Asie. Mkundi uluti dizola, yesu mfumu. Yani te mshinto dulia. Vomu baka nkulusu. Ikavana vananti. Yesu kakanzilami. Yesu kaka. Yesu kaka. Mbote mingi na bandeko nyonso oyo bolingaka émission Tolo Babosolo. Émission Tolo Babosolo eza présenté na ndeko na bino Benito de la Paix na kati ya site na bino elengi site ya kitoko bolinga mingi avis du public TV. Na émission Tolo Babosolo na poko ya elo ndeko na Benito de la Paix na meno lisolo moko. Les solo wana vraiment bolandanga malamu nini na ina poto partager ngai na bino na poko ya lelo avant na kota les solo na ngai to na sujet o na memeli bino na kota ka bongo te na likamba mbango te pona zape na bato o na travailler na bango na zape na bato o ba soutenir pe émission Tolo Babosolo donc il faut na pe quand même ba remerciement et ça la pe bien na ko remercier moko José Lubanzadio o ba bengi maître Bison na ben kemi maître mon compagnon botaka image à kitoko donc simba mina ye José Lubanzadio ba remerciement ebele na pesi mbote na ngai ebele na ye moko Didier Masuki papa ya bana ebele abota trop na pesi mbote ebele mobala mandefu a Pembe na pesi mbote na ngai na Simon Iubu na Canada ya moko atanga mingi ya luba vraiment akotika classe so asiminzi tete classe na classe de koto ya kemisa koto classe na pesi mbote na ya to grand frère na pop na Espagne ya na nga ya makasi mobali ya makasi ye pena loba sa musala ina okukana ngai tina okola na mbetu te mobali ya makasi bambote bele ya na ngai mbote na la sœur la di balunga na pesi mbote na mon colonel Carlewis Kizumba esiko zena pesi mbote ebele na pesi mbote na frère na ngai Papi Kamba frère na ngai Papi Masala bambote ebele pasteur Nikita na kati ya église Mirade na pesi mbote na Aziza Lubanzadio bambote na ebele mbote na ngai na Tingani Marianne na pesi bambote na ngai ebele na ninga bino mingi na koyeke kobosa na pete la star moko nene la star na kati ya Londres totine na bosa no pona ni tala kaka na pesi bambote ebele siko zali na pesi nyonso bambote ebele Karim Tela na pesi mbote na ngai na Sandrine Miguel na pesi bambote ebele mama Jetou moi sa pasteur Nikita na kati ya église Mirade mama Jetou luyeye bango basimbi penza église Mirade bambote ebele mbote na sœur na Yvette na kati ya église Mirade taka sœur Yvette na pesi bambote ebele mbote na ye moko mama Yvette Mopatibi motema ya papa Franck mama Seko populaire bambote ebele les frères Patrick Mandombe na pesi bambote ebele na ngabino nyonso mingi na komi na mama Seko na banda ko pesa lisolo kitoko ona meli bino to partager yango bolandanga malamu nazolo ba mingi pona bandeko na biso na ko benga to ba collègue ba mission chrétien po ngai pe o nazolo sola na bino naza pe ndeko na bino musicienne chrétienne les sons na meli bino parce que ezo sa pasi na kati ya milieu musical ezo pesa vraiment pasi ezo pesa mawa oyo ndeko neso Patricia yembaki na ke na église na trouver monde na monde na trouver église donc ezo pesa vraiment pasi makasi bayembi to banda ko yemba malamu ne bande temps banda ko yemba okoya na esprit ya bien o banda ko yemba malamu
mettons on kota na kata musalo ba di ko yemba o ba ni ko saba misano ba ya o yebani mondi ba moni que non sœur intel yo frère intel yo et au monde c'est sur to changer donc au changer tant au changer na bizali na lobby ba musicien mususu na ba musicien mignon sauté parce que ils ba musicien o ndenge ya bandera qui peut ndenga ko continuer tina lilo azo continuer musana ndenge ba yebile que frère intel abanda ki bo frère intel sœur intel abanda be sœur intel azaka modèle wana mais ebele penda ba musicien chrétien tozo bima vraiment tozo bima na kati ya musala ils a bien été ils a bien été ba musicien chrétien lelo oyo musicien chrétien ton yé na kati ya monde musical o bandi côté ya na kati ya loyembo o bandi ko yembela nzambi tant o bandi ko yembela nzambi après quelque temps ko yoka kuma ki évangéliste tant ko vendre quelque temps bo yoka kuma ki apôtre akuma ki prophète akuma ki docteur akuma ki na kati église donc et ça passe parce que tant on le là tant tout la mission chrétienne tous à côté en na kati loyembo et ça maté ya mobimba et ça musala mobimba tout ça déjà basali ya nzambi oza musali ya nzambi donc continuer kaka na musala oyo yo sala nzambi na nzela loyembo soki nzambi aponi yo nzamba lobi na yo na bengo évangéliste parce que eza ba misusu baza vraiment ba bengami que o aza apôtre o aza pasteur o aza musala aza évangéliste baza pe ba yembi bazali mais eza appel kaka ya nzambi eza appel kaka ya nzambi eza te que non lokola kande na ko yemba boye na sina na kunda ba fani nanga bato balandanga mingi bato bayokanga mingi ya ndenge zabenga fona ko maka pasteur na sa église na sa l'église parce que kuna comme na niveau wana kuna to futa bien kuna baba olia bien ngape fona longa niveau musique na ko tapeti na niveau ya monde pe ba pasteur ba yembi eza bien te ba yembi tant oza moyembi zala na oka moyembi zala na oka moyembi tikala moyembi soki ka appel nzambe to s'appelle nzambe comme un évangéliste yo te to comme évangéliste nzambe wana comme so évangéliste nzambe wana comme so apôtre nzambe wana comme so prophète yo ça bien mais ce que zakara pona yo moka te non ndenga mwana zabuye ngape fona bana ko poseda ka nzambe na kati église ngafuna bâtir église nanga ngafuna sala pende église nangai na bana pe kote ya kape bat na kuma pe pasteur na za pe na banzimi na kati église na bana pe osela ko yemba na ko zala pe pasteur wana vraiment toka eza bien te eza malamu te et ça confusion et ça vraiment confusion basala nzambe mingi o bazwa na molimo ya esprit ya vérité te na esprit ya lokuta na kati ya mboka na so RDC ezoboma mboka soki lelo nga benito de la paix nazopesa mingi ba conseil wana eza pasi pour niveau RDC na biso ezokoma niveau Congo ezokoma eza souffrance souffrir makasi kuna nini basala nzamba lokuta babime belé ba faux prophète babime belé ba faux docteur babime belé ba faux pasteur babime belé yango lokuta wana ezotonga te lokuta wana prière o bazo sala wana oyo bozo sala wana oleke ma bénédiction oleke kangola mboka ezopesa nzambe kanda o ezake ba yembi oza na ka moyembi olingo koma ka docteur pour nani oza na mo nzambe sa benga yo tango zoyemba bon oza na mosala nzambe benga yo zoteya na kata loyembo lelo se ala di balunga osa album merci ala di balunga zo abimi se ala di balunga komi koyemba lobi se ala di balunga komi pasteur tango koma pasteur lobi eza l'appel nzambe so eza appel nzambe te eza kotonga mboka te eza kokangola mboka te eza vraiment ko détruire mboka eza ko boma mboka ko bebisa mboka yango passe ezokota makasi na kati ya RDC parce que bato mosusu tozo comprendre malamu te rôle no eza nini poste no eza nini place no eza nini bato bazo comprendre yango te nasalaka église mpo nasalaka église na koma ka docteur mpo nga nakoma na ka docteur oyebi ntina ozokomela docteur te oyebi ntina ozokomela apôtre te oyebi ntina ozokomela prophète te okomi no mpe prophète sela kaka nzambe kaka mpena ke prophète nosuka mpe kaka wana masakoli mpe eza mpe ata masakoli mpe ya solo masakoli mosusu ya lokuta masakoli ya solo te bamasakoli wana ezodétruire RDC
masakoli wana ezo boma kaka mboka ezo mema mboka na liwa mboka mo ebonga ezate mboka ekobonga te yango ngai na mona ifuna pesa conseil funa lobya likambo oyo parce que batu mingi baolela batu mingi bazotuna pourquoi ministère chrétien nika koma pasteur pourquoi ministère chrétien nika koma kaka mosala nzambe akoma kaka docteur pourquoi ministère chrétien akoma kaka apôtre pour na nini akosuka kaka na musique te pour na nini pourquoi il faut koma kaka apôtre hein bato temo bazolila bato temo bazosala bato pasi yango alobaki te na pasi oyo nameka kotelema nameka kopesa conseil nameka koloba bandeko tozonga na nzela bandeko tozonga na nzela moyembe ozalaka mosala nzambe moyembe tango teya tango yemba koteyaka babi koteya koyembe ezali libondeli ya mibale moyembe tango ozoyemba wana nzembo ezokangola nzembo ezobikisa doza mosala nzambe suka kaka na koyemba na yo suka na kosala nzambe wana mais soki oza vraiment convaincu ke nzambe vraiment tabengi ngai nzambe alobi na ngai nakoma évangéliste nzambe alobi na nakoma diacre nzambe alobi na nakoma apôtre nakoma prophète eza mpe problème te koma na prophète sela oka na bosolo po na moment oyoyo bapaster basala nzambe babimi ebele parce que bayembi mpe bokomi na bino badiacre bayembi mpe bokomi na bino baprophète bayembi mpe bokomi na bino basalika ya nzambe botia bato na confusion bandimi bakomi na confusion bandimi baoyeba te ye ayembaka to azala mosala nzambe ye akomani paster atikani koyemba to aza nini bato bazocomprendre lelo moko te alors ezotroubler RDC ezokotisa confusion na kati ya RDC c'est pas bien eza bien te tosala nzambe na bosolo tosala nzambe na mitema na biso mobimba eza te kono ozalaki na mokili kuna ozalaki na yo mandona omoni kaka pino te mikolo bato na bakiliya baza lisusu te nakenda kozwaka nakota na église okomi na ndako na yo komoyambaka bato osala église na kati ya ndako na yo obande koyemba na yo obi te kota bapaster ezofuta bien so nake koyemba na paster na kozala bien na konginda eza bien te moye oavance eza te moye oza malamu eza te nazopesa conseil na bandeko bamusicien mpe naza komipesa conseil na ngai moko ekoyi mpe okomela ngai lelo nakoyeba te lokola nga mpe beni nazwi grâce wana mpe nayembi lelo lobi nakoma mpe mama paster nakoma mpe mama diaconesse nakoma mpe mama évangéliste eza bien te orke nzambe abenga mpona yakoma évangéliste te nzambe abenga mpona koma paster te me ngai moka na bi te il faut nakoma kaka paster bandeko bayembi tozonga tozongela nzambe ya kala koyemba wana ya kala il faut kozongela ngo to changer to tika eloko wana tant tozoyemba faut Kongo ekangolama na banzembo oyo tozoke koyemba wana il faut Kongo ebika na banzembo oyo bayembi tozoyemba Kongo il faut ebika eza teno yo ozoyemba kaka po oyemba na yo oyembaka na omena se kuna oza na mwa eloko moko boye eloko wana yango nde ezodetruire mboka RDC tozofungola baporte na kati ya RDC kobonga te RDC koavance te mpo na nini tozofungola baporte ozomona tokanga baporte il faut ezala ya kokangama baporte ekozala ya kokangama kaka soki tosali nzambe na bosolo soki toyembeli nzambe na banzembo tooyemba wana na bosolo kaka nde Kongo ekoavance nde Kongo na biso ekozala malamu yango na memelaki bayinayaki koloba mingi opesa conseil mingi na bamusicien surtout et puis bamusicien chrétien toza na motema kosunga musicien chrétien fo oza na souci ya mboka RDC tozomona bamusicien mokili oyo tobenga bamusicien ya bapagano oyo tobenga bamusicien ya mokili na koloba bamusicien profane tobenga bango bamusicien profane baza na souci ya RDC baza na souci ke te nasala orphelinat moko boye po esunga mpe bana oyo bazanga baparent nasala mpe association moko boye po esunga babola nasala mpe eloko moko boye eza ndeko moko musicien mpe musicien profane oyo asala eloko totonga bastade opération totonga bastade eloko ya modele wana ntango ota stade ezalaki sali te stade ezalaki bien te du coup comme ça stade ezongi na état normal
biloko mwa moderne wana RDC tosala bien toza na souci ya kosunga mboka toza na souci ya kosunga mboka ntango mosusu ya koto oyo zongisa ngo na koto oyo mpe etonga mpe RDC zongisa ngo na koto oyo esoutenir esala mosala na kati ya Kongo na biso ekozala bien kaka mpo na biso na kati ya RDC. Donc conseil na zaki nango pona pesa vraiment na pokwa ya lelo kolanda na pokwa kolanda na tongo vraiment to salela ngo mingi na monde ba musicien chrétien le musicien ba bengo na kati église songolo ya ko beta ka guitare pamba ko beta guitare kuma so ba pesa mbongo to ke beta te so ba futi mbongo to ke ko beta te guitare wana yebe ko beta wana. Est-ce que vous faites un zambé mbongo pour comment vous mettez la guitare ou une formation qui nous a zambé pas un zambé? Est-ce que vous faites un mbongo? Vous faites un mbongo? De temps où côté les gens classique, mais ils avaient qui juste quand zamba lobby na teli kabo au katamwana ha oyo. Maintenant yo ozwa likabo wana, ozwi likabo wana okomi ko sengela mbongo, okomi na côté kango, et comme ils sont dans l'église moko boye, tenga pona ke kuna mbongo, tenga ke na beta pamba, tenga pona ke beta sente kuna lar. Nga pona ke beta kita kuna lar ya pamba te oboyi po kende te ozwi likabo na yo obombi ona kata ndako église mo be kuna yeluka mutake beta sente église mo kuna ezo kamutake ko beta guitare eza bien te fo bisa musala wana kusela mo nzambe na be église nyonso église omoni ke no baza besoin mutabetela bango guitare mutabetela bango sente mutasela bango bandeko fo sa musala wana. Faut ça musala wana tant on pesa na gratuit pour la nite ko pesa on pe na baninga pe gratuit pour la nite ko zongi sela ye ya on pe ya ofele pourtant on kebeta guitare wana église moko bo esongolo et vous allez bien ya nzambe wana lokumi ozongi pa nzambe otala honneur na nzambe mwana na pesa ke musana gratuit azo manifester azo sela likabo na ngai tant l'église bato babini bato ba sepeli ba ange lo ba ningani esala bien ye mo nzambe ska ko vanda na trône na kita bokonzi na ye qui tourne ko ningana et au sang nzambe bien bénissez les ongles là ebele mais tant to komi que non pour que côté OK ko yemba ka kuna fo pesa ka mbongo OK yemba ka kuna fo kalesa ya OK beta sente ka ya mbongo sente mbongo ka sente mbongo kitaka ya mbongo boke tira ka muninga voix kaka boy il faut muninga peso mbongo pona ni potira ka muninga voix peso ka mbongo okota voix ya ofete na album pe muninga okosa peni ne pe le opé ofete na muninga fo ndeko na vraiment musicien ou musicienne afuta ka mbongo po yemba na yi pona ni bongo pour un niveau ça ça va bolingo donc il y a bientôt de la paix na yaki nango pour na partager na bino pour na loba na bino yango bande kona ba musicien chrétien bande kona ba musicienne bande kona ba musicien na nga bino mingi ya ona memi eloko oyo po to solo lango boyo kango bolandango voma boselango botiamo na misala e osala malamu mingi na bino ba musicien mingi o bazana kati ya makambo ngala lobi faut ko changer faut ko tikango eza bien te yango nazalaki na pona meme ya bino natiki bino botika na malamu nzambe ya lola apambola bino. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant.